Mais to kamwa akei ko comme politicien opposant akei ko s'attaquer na président Kabila te azé ancien ya mboka wana ebi parti wana ezalaka déranger po ba impérialiste babimisaka bomengo na biso batokaka ba minéraux mais il fallait dénoncer malaria ebomaka bato lelo tomoni babimisi soko biloko soko ya désinfecter nango ville oyebi ke basombi te balobi ezalaka pona kuluna virus babimi balobi babanda ko désinfecter ville mais to déplorant ngungi oyo apesaka bato malaria tango yonso salité bosoto na mboka oyo essaye bakoka ko sala na bakobai bakoka ko sala soko na bangulu soko na bangombe osepeli esa likama mbongo ebatami wana na kati to ndenge nini ndeko ndobele poko ndimelo kwa bongo kaka na bopete moko mais pourquoi ba elaki bango 5 millions président Félix Tshisekedi a dit gratuité enseignement catholique appuyé yango et c'est bienvenu dans l'école catholique akozwa ka badon ponenga tongela ka basi soka tiki pe ko tonga basi donc pe goyate et c'est quoi Monisco faut ba désordre à la partout en Afrique pour Monisco zo mosala est-ce que bato ba constataka que Monisco soka comme une fin ya mission na yena mboka na biso guerre zonga koyoka mokonzi na biso ya mboka alors que ndaka libanda po kenda kolukela biso bolamu oui c'est regrettable pour les Mexicains, les pauvres, les bola, baka koluka bomo aux États-Unis. Et le temps que comme libango, bani baka tsanga Mexicain était chef de combat. Quand on bouge ou on tire, souka kuna nangam catholique appui ni pesi na président Félix Tshisekedi pour ko kisa mandat ya oyo bango bazali ko lakabato. Bon appui ni bino mozo la catholique a pesa mokonzi. Mobali oyo aize alinga bala mwasi ndeko tamba zena tina ta pesa ba adage. Akenda ko consulter tout na balabala sans sokotier comme une lampe tempête sans pétrole je suis nul soko babilo ko lokuta bato mais c'est ça l'église catholique action baindo totelema esengo pesa ko mbeso sur banda ko na bino epai wana bozo mi ebele na ngonga oyo meteme comme na esengo ya ko lande émission vers conscience émission ekelama na likanisi moko ya kolakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali kokende wapi ne mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kokundo la koluka bandeko nyonso bazana makanisi ya malamu na tina ete ko sosolisa bandeko na bango bayindo nene mokolo mwalelo to kosola plus mingi masolo etali basali ya nzambe na kati ya mboka Congo epai wana basali ya nzambe bazote ya biso charité epai wana basali ya nzambe bazosenga biso keto sungana na période ya pasi moto ya pasi moto ya malambo ayebaki na tango ya pasi ne masolo na biso kozala na Syrie yango kolandela pe na ba décision mususu au gouverneur de la ville azwaki ba miso bazolo ba kote biso to copiera pe to moni pe a lobby boye a reporter asali boye nyoso na to kosolona na ngonga oyo na moko pe biso ba panzisango mokolo na mokolo tozoko ba masolo na bango na itina na bino ba téléspectateurs na kombo ndeko ndombele botali ne bango tozoko ba na ba masolo ndeko ndombele botali mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na bandeko yonso ba jikongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo hende kondomele botale mokolo na mokolo bino boye yakawa koyoko ba pasteur mais lelo to moni ba pasteur bali ko senga ko appuyer likanisi oyo bandeko na biso ba balança qui appelle ko senga ba aide ndakisa bandeko église catholique balança qui appelle ko senga ba aide na moto nyonso azana na makoki ya mingi pote ko kosunga pe bandeko na bandindo bazana na période yo bazo traverser pasi to moni et soki ka l'église catholique te l'église des réveils ba juillet yango pe eloko sepeli singai et soki ka na maloba te pe bandeko balate na bonne volonté bakomi ko approcher ba pasteur bakomi ko approcher papa na biso molimo basango na tina ko kokisa po na kosunga bana na nzambe o bazana période o na difficulté ya makasi tant on a landi yango na bakitation na kutena ndeko ndombele mokolo na mokolo alobaka te christianisme yaki po na konyoko le baindo mais to moni ezaleli wana bimi na ngambo ya bokoko te ya kosunga bandeko mebimi na ngambo ya baindo na ngambo ya christianisme tant ndeko ndombele olandaki yango oyambela ki yango ndenge maloba ipai na bino ndeko botali ndeko tambi chance na yoza kana mboka barabe te na vanda ka wet po aka motema mabe na ndenge nini ndeko ndombele ezalaki ntango mosusu na yo te oloba église catholique asungi te asengi bato parce que na niveau ya église catholique pe église de sommeil mosusu faut basenga omoni na sepeli po
balandaka nasepeli tango makambo ebandaki nalekaki na manaka na yo nalobaki bakoki kosenga bato mabonza te na batelefone bango nde besengelaki barecense babola na bango ya eglize na bango bapesa bango ata loso namoni mikolo mibale soko bapasero mibale mpe baleki na etando mpo bango bakabaka yango tolobi mpo tolobaki te mpo tolobaki est-ce que ederangeaka cerveau na bino te église catholique tango nyonso makambo ekomaka ate ekomeli bandimi na ye soka catholique adebloka do oyebi bacatholike eboni bakufaka na tipka catholique asalaka nini marche ya bachrétien eza société te eza église me nalobi nani abimisaka bacongolais wana bolingo ya mboka moto ebimisaka te catholique nde abimisaka bango catholique nde abimisaka bango yo koloba na nga ntango lobaki jeudi ngonga ezalaka volonté ya bacongolais mais si bolandaka bango basango ndenge baoblige na bamama ya bato mikolo esalembi lokwa bamesanisa kotambusa bango nzela ekulusu batambusa bango na kidiba ndenge wana tokenda kolongola kabila na ngonga bato wana bakufa katolika afuta bango tango mosusu bato bakomprenaka biso mal to bazali kocomprendre biso te église catholique asengi ayebi yango epai ya banani mais la charité bien ordonnée commence par soi-même bango ifale bazala bandakisa baze bamillionnaire batata wana nyonso batata mosengo batata mbongo azalaka deja na jeep auta koreklame so jeep babakiselaki ye jeep akokateka moko te po esunga bandimi na ye baze kotrompe banani te tolobaki na manaka na bino oyo tolekaki mbaleleki tolobi tango oyo eza tango ya conscience tango oyo tango ya conscience babomaka mbuta lumumba peuple kidiba babomi Muse Kabila peuple kidiba mais na temps te soko kani ndeko ndombele sima ndeko ndombele tuluku ya bamillion ya bato bazali na virus ya révolution c'est-à-dire neleko yo mitambo yonso biloko yonso ya sese ekobima na pole po eleko ya mbangudi fumuki mbangu aye na bamboka yonso tolobaki yango solution ezali kouta epai na bango mboka s'organiser atali bavaleur na ye atali bamédecin na ye atali homme fort na ye atali économie omoni pasi moyindo alingaka koleya te balesaka ye asinga maboko sika moto alesaka yo ye moko akomi na posa kolia abeli yo kotikala kolia na biloko alesaka yo na loboko elesaka yo ekomi na posa esala mpo na ye moko tala esika tokomi danger oyo bandeko na nga balandi nayebi te soko bozali kocomprendre yango lokwa ngai lelo ekoma aye eutaka Chine madeso eutaka Chine loso eutaka Chine mafuta eyonso lelo na mwambe ekomi kouta Chine na pilipili ekomi kouta Chine ndenge Chine économie eze touché ndenge Chine aze touché na coronavirus oyo tokosuka wapi lobi to sima lobi tango tozalaki koloba développement ya mboka yonso ebandaka na bilanga te po ya biso bakonzi tango yonso mikili ya poto tango yonso mituka ya cher catholique pa te yango pona makambo bilanga ndeko ndombele catholique azena bilanga nini te ya kosala te ya kotalisa bakonzi ya mboka tata tango lobi catholique akosala te kasi osenyeme bomaka bayindo te bosala oyo nga nazoloba te me oyo nga nazosala te me oyo nga naza koteya bino te bateyaka na baexemple tango lisanga ya futuka fana pambu vidi la religion africaine alobaka na bato basala bilanga po ya zena bilanga bilenge bobanda na koinvestir ata na baterrain na bafin fo bosomba po bilenge ya religion africaine basombaka baterrain tokoloba te tozali koteya bato makambo mosusu epai na biso ndakisa eza te donc catholique na dimension aza ko pe bilanga minene na pesa bandi mais catholique azali na espace azwa gratuitement asomba yango te banda na tango ya président Mobutu bilanga nini catholique azali nango bilanga nini catholique azali nango
mais asungaka ba veve belé ndeko domele ko kino kotala ka bato ba prisonnier sonelo ba rappel au côté asengaka bilamba na église te bandeko nde basungaka bandeko na bango oh catholique lokola instance asunga nani omoni l'exploitation de l'homme par l'homme catholique nda installé tango bamonaka baéglise de sommeil oyo baze badérive bana ya catholique bakei kosala misisa mopanzi ya catholique babandaka na bagroupe de renouveau na kati ya église groupe moko bibi bagroupe de renouveau e malembe bango wana bakei te babimi bakei kosala mopanzi tout chemin mène à Rome baze na culture nini ya koteya bato boumbu ya kofaire accepter bato pauvreté qui pouvait croire que basango wana bomonaka kaka na bamvuela wana lelo bakoma kosomba bamapangu bazena baferme mopanzi na basi bakoma na ba 4 basi mine libanda makate bazosala mosala bafuta makate mais tolobi mais mutu songo zosala fo azolisfuta na ye balingi te bandimela bango bayi bango poni po c'est logique ndenge bino bolobi wana basalaka bafuta maka mais fallait balinga bandimela bango bayeba po nini bakendaka epai ya basi na bango minuit po balonga 3 heures po déjà lelo mokili eyebi ke babotaka baze koyoka ngo soni poni tala hypocrisie mokili eyebi ke balobaka malamu bayebi lingala mokomona bango ka bandeko bangai babolingo te toyebi kolobaka malamu toyebi kolobaka malamu loba malamu hypocrisie wana tolobi na eleko oyo il faut ici là peuple azali konyokwama netambi peuple azali konyokwama kasi bango balobelaka kaka peuple lobi bango balobaka peuple azali konyokwama biloko toloba yango nga na yo na bandi koleka epai na okala bekole la plus chère école la plus chère ya Yambo école catholique qualité pe hôpital oyo eleki na talo nakoloba te bopito nalobi hôpital te wana moto nyonso ayebi me qualité pesaka na kati ya babiloko yango mpe fo lobelela yango ntango ozolobela kaka ezalaka trop cher baekole na bango bopito na bango fo lobela eloko lobi na ngai eza lokola moto moko abakalinganga mingi soki ayi na biloko epolaka abeli ngai mokolo ayi na biloko ya qualité alobi atekela ngai se kolingaka ngai te ndenge nini wana mais oye kotekela ngai biloko ya qualité mpo nini ntango ezalaka bipolito na fulu yango yaka kopesa ngai catholique soki alobi ya kotia babiloko na ye motuya ya likolo mpo ezali qualité azwi mbongo wapi si mbongo bandimi te si mbongo bandimi boni bafournir yo osali eloko bandimi wana bazala na parte na kati te tolobaki na émission eleki batia réchaud na prise bazali koya komeka loboko likolo ya plaque moyindo akomi na niveau nini est-ce que moyindo akocomprendre bisika nyonso touti tozalaki koloba catholique apesaki biso assurance il faut voir un changement oui kabila fois kenda oyo akoya voir un changement na centre interdiocésain batikelaki biso mokanda papa Tshisekedi akomaki premier ministre Félix Tshisekedi ou rien Nzamba Sunga président Félix Tshisekedi aleki nesika za la premier ministre accueilli président de la République bato baleini bato si ba melini ingeta 5 ans catholique appui ni nyapesi na président Félix Tshisekedi pour kokisa mandat ya oyo bango bazali kolaka bato bon appui ni bino mozoze la catholique apesa mokonzi ya mboka appui kosunga peuple balobaki peuple ali akate balobaki malembe ndeko faut alona catholique faut alona mais ala ki sa bonne foi alobaki nazana mabele na lingina lona président Félix pesa na tracteur président Félix Tshisekedi a dit gratuité enseignement catholique appui yango et c'est bienvenu na l'école catholique toyebisaka bandeko tokoloba bebo sembo soko baindo bazé ko nyokwama au nom du christianisme au nom du christianisme mondela utilisande babiloko wana lelo fumukimbangu tango aye koteya bato liboso basilika makasi
na enseignement ya Fumu Kimbangu koloba ke tozena nzambe na biso bayindo pe tozena na bisaleri na biso il faut to promouvoir bato yambo basilika makasi église catholique église protestante curieusement bayebisaka bino Fumu Kimbangu ateyaka Yesu po baliene bino davantage basango bayaka na kombo ya Yesu banda soko 1485 christianisme badi kokota ezala na motota asekwisaka ebembe na kombo ya Yesu ezala na motota monisaka aveugle banda 1485 teto koma 1921 alors soko Fumu Kimbangu ayaka asekwisi ebembe soit disant na kombo ya Yesu bino boyaka na ye boko betele maboko to boko silika po bino boyaka na kombo moko ko prôner kombo moko bosalela yango massivité bosalela yango miracle te Fumu Kimbangu asungi bino asali miracle na kombo wana mais boko betele maboko to boko kangai te baluka message komate lelo na tango ene songenzi na Fumu kuzuke muzana panda na ngola banani batelemi bato liboso ya kosilika makasi soke ze bango bato église te qui décamp balobi ke Fumu kusu azana ngambu ya peuple te catholique ni mutazana ngambu ya peuple pour Fumu kusu akoma ko appuyer plus mingi président Kabila o population déjà lingaki ni société population monaki passe bakisami population qui na souhaité que changement ko kokota Fumu kusu fala za ngambu ya changement Fumu kusu na ngambu ya changement te ko nobele catholique ni mutaki na ngambu ya changement. Il y a un monde qui soutient la population par rapport à Fumu Kusu. Ce que Fumu Kusu a la population a qui changement, il n'y a pas de soutien. Le peuple a commis éveillé. Moi si a kutani na ba déception na ba maloba ya mibali, alingi so mobali ayela ye bilobite. C'est-à-dire mobali yo yaise alingi bala mwasi ndeko tamba zena tina ta pesa ba adage. Akenda ko consulta tuna na babalabala sans sokotié comme une lampe tempête sans pétrole je suis nul soko babilo ko lokuta bato mais c'est ça l'église catholique azoko la kabato bonheur et ça m'a automatisme mais to lobaka yango catholique akokia tia ba école na yo fele bopito fela ko perdre l'autre côté po mbongo wane sala ka bandimi ba yela ka chaque dimanche. Et c'est un sangota bimisaka mbongo pona eloko moko mosala mo ya catholique. Donc mbongo bandimi ni muzo sala ke mbongo ya bandimi yango ze ko sala fonctionnement et même ya bekolo wana. Même ya bekolo. Ata bati yango gratuit ba ko perdre de l'autre côté. Nesonganzi la balobe sala ki deux camps te. Nesonganzi la sala ki na camp te. Ayaki ko représenter boyindo basan charna ndenge basan charna ki na tango ya ki pa vita. De sangote nde batumba ya ki pa vita. Laurent Delic na Bernard de Gallo. Des sango catholiques. Pour nini basan charnaka kaka. Tango famoko ya éveillé et la moki na moki. Te ba yebi. Yango to yebisi bandeko balandi. Lelo boze ko mona. Lelo problème ya vaccin na sepeli. Po na buto lelo na lalite. Oh. M'appelle ya bandeko. Téléphone sonengai. O basé ko benga na réseau basé ko benga o basé donc na réalité message ni ko mbeli ni ko ndombe bato babeli liboma bato motema ezoki koyoka que bakoya ko traiter biso lokwa ba kobaye bako meka vaccin ndeko tambi babandi ko meka vaccin pa ya baindo. Depuis l'émission qui Totiaki Moto Laurent Louis parlementaire belge alors il va bomaka baindo 10 millions n'époque coloniale oh ils allaient qui ko sala moitié ya population na tango wana toloba yango te na ba manaka ba ko sala mandoki ba ko meka na Félix ba ko sala virus baye ko meke pai na biso nyonso bakosalaka e bandeko balandi bobo sanate objectif ya loposo pembe alingaka exterminer baindo to sila koltan oya zwaka na difficulté mais to zoka ba aide belé na ngamo mindele ndeko ndombele aide empoisonné soko batindeli yo aide ya kisi périmé oyebi tango mokonzi mboka azosala ba déplacement na ye peuple akomaki na tango moko boazo loba mokonzi mboka avandaka na mboka te na discours mokonzi mboka bite na yokaka pasi ya peuple
tanga lobaka ke mokonzi mboka vanda kana mboka te mais kasi boyeba na vanda ka te pona kenda kolukela bino bolamu donc mokonzi mboka za pe conscient elongo na bakambi bozo kambana yeke voyage nyonso bakenda kosala kena po lukela peuple congolais bolamu mais to bozo lobake poison nini cadeau empoisonné c'est mokonzi mboka ko luka même la pena ba o yazo kamba akotela bongo mabe na kati ya mboka na ndi kondombeli ndeko tambi naokaka motema pasi koyoka mokonzi na biso ya mboka alobi akendaka libanda po akenda kolukela biso bolamu. Oui, c'est regrettable. Voyage yango efuti nalobi c'est regrettable efuti na nini adekanté situation nini ya pati oyo akutaki. Malheureusement corona ndi moto ye ko perturber moi moke et perturber nini po corona yango tokomona ba fruit tokomona résultat ya bambuma ya ba voyage mokonzi mboka ba retomber na yango toze censé koluka ba dirigeant na biso ba réussir po chaque na bango ezali souffrance ya peuple bolamu na bango esengo ya peuple mais tokoloba boye bango batongo bakomi président est-ce que batangi histoire ya Félix président nini akenda koluka bolamu libanda pe aya nango na mboka président nini ase confiant na bato ya libanda azwa bolamu tolobaki yango kaka na manaka na bino mondela yebi ndenge basalaka avion alakisa moyindo te mondela yebi ndenge basalaka mandoki alakisa yo te a permettant même pas bamboka na biso esala mandoki soko bakombataka Moïse Kabila te ba assassine ye po ezalaka parmi ba prioritaire na ye priorité na ye ezalaka il faut tobanda kosala mandoki wana Moïse Kabila yango baluka balongola ye lelo lobi mosika mondela yebi ndenga ko ya kobunda kolona poalia mondela yebi ndenga kosala kakisi ayebi kosala ba laboratoire a permettre yo ta la kisa yo te ata microscope faut sombe pa na ye ata seringue faut somba pa na ye tango bato bakanisaka pharmakina eze na limetiao na kingabo awa na kingabo eze soko instance na bango eze awa na soko na Kivu soko na Bukavu bakanisaka eze ya biso te coopération ba français basé na kati ba allemand basé na kati soko na ba américain pharmakine eze ya biso te balakisa biso eloko te oze sur basé na bolamu ya koya koluka kaka tango batindeli yo bisuka dendo bakoluka bolamu no tango batindeli yo tombola to tango batindeli yo ba biblia ya minene lokwa ba dictionnaire zala mayele tata oyo eze ko tombola bango epai na yo comité oyo yo se tomboli mikili ya poto baye nango te epai na yo boleli ba investisseur bakumbeli yo bato baye kosala bizini ya kwiti baye na ba whisky baye na ba boisson alcoolisée pour na jeunesse na yo oze sur soko banganda bangi ezalaki facteur ya développement mondele ngaka permettre banganda bangi etonde epai na yo soko whisky ezalaki facteur ya développement ya jeunesse mondele ngaka permettre ba whisky ezala ndenge ezepa na yo soko makaya cigarette ezalaki facteur ya développement ya bato mondela lingaki permettre nango tokola osola tsaso ni mondela lingaka kama mabe pa ya baindo bolamu mondela ko linga te ndiko akotika la kolinga bolamu epa ya baindo ata na seconde te azo sunga ba pays mingi Afrique zo senga alternance mokonzi wa lungo wa ko tazo soutenir peuple ningo le la voix du peuple c'est la voix de Dieu mondela bona zo soutenir population qui ninga zaki na likanisi ka lungo la mokonzi mboka na tsa mosusu mondela zo soutenir mabe ezapeka kama mabe de kondombeli chance bande ko balandi ba ebeze na mboka moko te mindele balongola dirigeant pour bâtir dirigeant quoi bombis soko mindele kaka ba telemeli dirigeant c'est que ba monique intérêt na bango zeli sous-souté charte de l'impérialisme de konanga tambi charte de l'impérialisme mindele mais soko bato basali vraiment sida ba yeko koti c'est pas na moyindo basali ebola pona nini bato nyoso baloba ko no ya Afrique mondela elimina ka bango ndeko na biso moyindo alobi pona biso bango babelaka palite babelaka malaria te malaria biso nde zo silisa biso bato nde tobelaka ngo ndeko na biso moyindo amoni kisi nkasa
aya lobi na zwi vrai kisi ya malaria po nini babundi balongole na mokili dirigeant yo so alobaka ba africain to misalela po nini faut balongole na mokili moto wana oya se ko éliminer ba valeur na yo lobe ko biso kalingaka bolamu na yo te bandeko balandi bazala mayele tokoleka kana tando te pona ko teya soko jalousie soko nini te mais toko teyo ezebo sem donc c'est moi que mondela ko luka bolamu mondela ko tikala ko luka bolamu ya moindo ata na seconde tende kotani ata na seconde te ndobele guerre pendé salami gouvernement na biso assister bato wana te mais to komona kaka ba mendele zo tele mabaye na ba bilamba omona population zo ba kutu boy l'état sundola biso abosana biso to moni ba makameleka ki na ba yindi to moni ba makamezo leka na ba beni même so omona kutu l'état na comité mais ba mendele zo traiter que baza contre biso mais au komona bazo ya toujours na ba aide ya kosunga ba ndeko nyonso oyo to moni pe ndeko na biso réparateur ya ba femme ndeko mokwege abundi na ba niveau nyonso au cours de l'état congolais ça ne sika kutu te ya ko valoriser ya ko pesa le kumu mais ba mindele oyo boya kaka na cadre de reconnaissance pour yote ka oya ko loba reconnaissance ba reconnaître ndeko na biso pe mokike ba pesier prix monene o a partager ki na ndeko wana pakistanais wana mais et ça là qui malamu fierté mona ke congolais moko ko mitina ba niveau ya bongo nyoso na za rapeka kama de oya juu kisi ya malaria ba pesier prix Nobel te ba bomi ba assassiner oyo soi-disant à réparer ba femme violée yé ba pesi nini mais to lobango na manaka na yo ndeko mokwege abunda ba violaka basi te na ba discours bisika yo so kendeki na ba instance wana azaki na discours moko ifalaka pesa mais to kamwa akei ko koma politicien opposant akei ko s'attaquer na président Kabila te azé ancien ya mboka wana ebi parti wana ezalaka déranger po ba impérialiste babimisaka bomengo na biso batokaka ba minéraux mais il fallait dénoncer na lobi azé moto ya kala wana ayebi que na parti wana ba politicien soko ba impérialiste ba yaka ndeko piller ba kotsaka mandoki instabilité zala po bango batokaka ayebi ezalaki eloko il fallait dénoncer abunda basi wana bazala violette que yalingaka bango bazala violé mais comme peut mosala na ye zila te malembe zila et comme mosala na ye 22 ans na kati ya mosala ya ndeko tambi ndeko na biso basi ndeko tambi bongo so bazé suko violé basi te ya osala kisi suine yango wana te na lobi mosala na ya réparaka ba femme violée soko bazé suko violé basi te ako réparer ba moteur violé to ko réparer banzungu nyefuka po ezelo kwa moto asali pompe funèbre aze koteka cercueil susi ne imbo akufa te imbo soka kufi ba koya koluka cercueil pa na ye susi na yende bato bakufa ya teka cercueil donc mosala ya Denis Mukwege il faut pas violer basi ya tonga bango aye kola kotonga mapapa te aye kola kotonga nde basi akozwa ka badon ponenga tongela ka basi soka tiki pe kotonga basi donc pe koyate ezelo kwa Monisco faut ba désordre à la partout en Afrique pour Monisco zo mosala est-ce que bato ba constataka que Monisco soka comme na fin ya mission na ye na mboka na biso guerre ezonga akozwa raison lobi moyena ke ndezate na kokotika insécurité te donc insécurité renyaka même pendant que ya salaka eloko lobi ba guerre ezena ba mboka tokomona ba instance bato mosuba yaka kosala donc yango ba dirigeant na biso batanga spiritualité ne songanzila fumukusu kya muzana mpanda na ngola na bangunza batelemi ne lekoyo po ya kopesa boyebi na mokili ndeko tambi soko moto abomi tata na yo ko yamba kado moko te ko uta pa na ye okolongola molimo ya vengeance ya tata na yo oh na lobi bandeko balandi bokanga eloko na lobi soko moto abomeli yo moto na libota soko moto abomeli yo mama bomeli yo yaya bomeli yo mwana kotikala te koyamba lisungi moko na par na ye okosilisa bokasi ya moto ake na mokili ya molimo okosilisa nyongo spirituel oyefa futa yango monaka ba instance wana sima ya ba millions de morts bango bakozaka na Afrique il faut bayaka lokwa ba sapeur pompier bango moko bapelisi moto baye ko jouer na ba sapeur pompier bayeli bino aide baze ko rendre faible milimo ya bankoko
oh c'est les venger songo bali ba venger ba moni ke bana bakendaki kotongela bango batombe na mbongo ya monguna na convention spirituelle balongoli bango lisusu bokasi nyongo ekiti bima omoni bana na bino bandimaki tosungaki na sima na bino te bestan soane koki koya kopesa biso aide te po bango moto bakelaka baguerre peuple azala mayele ndeko tambi peuple azala mayele tolobi awa bato wana oyo esalaka développement ya mokili baze kosalisa yango epai ya moyindo te bandeko bayindo bafifaka na même na mikili na bango basungaka biso na badéveloperi tokende kofanda na bamboka na bango ndeko ndombele osomona yango États-Unis par an combien de bateaux ya bendaka na Afrique bakende kofanda na kati ya mboka na ye quelque part ayebi ke baafricain bazonyokoma ya aza pays oyo akokela na nyonso parti par na epe kosunga bayindo yango pasaka bongo badéveloperi ezobetama bato bakendaka kuna ndeko tambi ozali kobokola mwana nao na ndako lokwa aplakaka manzaka atiaka kabelo alingi kosimba mosala te osali recours na makungulenge soko na mayombe kuna mwana tata mwasi moko azalaka kuna ayana noawa mpo na intere ya misala na oyo ya ndako lokwa bana no babi tokosimba te soko balamuki na tongo babandi kolime manzaka babandi kosala bipale yo lobi osungi mwana wana mpo longoli ye na mboka aye pona intérêt na yo aye pona kosunga misala na ndako mais esclave te ok esclave misala wana oyo bango balingi lisusu kosala te koloba misala oyo esoko ya $9 par heure bango moko balingi biloko wana te bango fo bakenda na ba 17 ba $18 yo tango ye na pasi outi na mboko zeko kanza basungi yo nzoka ok zubo okotelemaka ntango mosusu 9 heures du temps 10 heures du temps oyo bato na ye bakosala te soko umeli okocomprendre ke eze façon mosusu esclavagisme on est mieux que chez soi yango tolobaka na bandeko ya mikili ya poto bazalaka kaka malamu na mboka na yo epai na yo lelo bandeko ebele bazali kobenga biso ntango tozalaki kosala bemission tolobi bo investir botonga epai na bino baraison moto mosusu azoloba na afrike na bino wana moto akotonga neti elongo nini hi africain te hi européen mais après makambo oyo bakocomprendre ke bakendaka kokenda kulu na virus eleka bakocomprendre basusu bacompte bancaire bakodivise bango yango par deux po loposo pemba koti na descente ya libabe akoti na descente ya libabe to ya mortalité pai na bango nano epusani te nano mpe bakufi te donc le souhait nini loposo pemba kufaka to ndenge nini aza moto lokola biso bazala makila lokola biso soki lelo basokufa basosila na mokili ozomota mokili mpe oza pe na déséquilibre ndeko ndombele biso nde bainsecte ntango tokufi lelo plus de 12 millions biso bainsecte mais ndeko tambi nazalaka na souci moko nalobaka mpo nini journalisme na biso ezali kosalama te comme il faut nakoki natala mokolo na betando ba émission yonso moto akodenonse lokwa ndeko ndombele ya jete nga mpe nazali mopanzi sango te mais mpo nini te bato mosusu mpe badenonse lokwa ngai esalamaka nango pretaka mpe nani attention te esalamaka na yango badenonselaka surtout plus mingi na oyebi ndenge natalaka etando natalelaka yango na vision nini na se retrouver nabeta maboko naloba tokomi ata mibale musicien boya salaki boy moto alinga koma ko pakasa likwa moto oka mama moko bimi wana ya komisaka bato punda okoki ma 15 km ba mama beton mama soko beton ya komisaka bato soko mbunda na sima soko ni biloko ngana mona kanetando yango wana même moto azeko kokate ko dénoncer tel est l'autre zé chosifié na mokili tel est l'autre zé instrumentalisé tozé biloko sans valeur bato tango bazeko koleka lelo na ba cabine téléphonique nyonso ya bacoin à part ba crédit na azeko teka bangi whisky soko ezalaki facteur ya développement ekozala ndenge eze wana parce que elamusaka conscience ya bato te landa mateya na baeglise royaume de cieux paradis lola omokili na biso te kuna nde sika tokozala bato mbongo bato antina moto azali kokoka kodénonce mabe oyo ezali kosala na mokili te mokomona ke toze victime ya makita
Il y a partout dans le monde. Ata ba chinois wana. Ba luka ba komisa biso ba umbu. Oh. Ba arabe ba komisa biso ba. Mais ba bomoni na Libye ndenge bateki ba indo te. Et ça na 21e siècle. Na 21e siècle bateki ba indo. Nanya lobi. Nanya lobi. Macron fingi ba dirigeant africain. Ala kisi ba onke boze ba marionnette. Moto zena lilobate devant biso. Nanya lobi. Eleki. Eleki. Te na tango to komi bande ko balandi bo partager be mission oyo massivement. Botala e monani lelo. Bato tango to zaki koloba ke bateka biso. Bato bazé ko mona lokwa baje. Na 21e siècle ba rebobiner film. Bon mona ndenge marché ya esclave ya laka. Tango to lobaka bayaka ko meka ba vaccin na Felika. Bato bazé ko mona ngolo kwa théâtre. Ba rebobiner film. Lelo penza boyoki ba vidéo bandaki avant ba koya ko meka vaccin boke bana vaccin wana e ko sala ya kuluna virus bo sala mayele kuluna wana enfin bo moni penza ke to sala kana bato na kati ya mboka ba très trop balingaka bolamu ya bande ko na bango Bimisa ona poisa andimi abi après ba recherche yo Chine ze ko sala États-Unis et France ba ko yawa na mois de mai pour un essai clinique. Est-ce que c'est moto? Osez moto. Yo bakela yo et pas ya tata kelili kona se lokwa bango. Essaye ba koka ko sala na ba kobai ba koka ko sala soko na bangulu soko na bangombe. Osepeli. Et ça lika mbongo ebatami wana na kati to ndenge nini ndeko ndobele poko ndimelo kwa bongo kaka na bopete moko. Mais lokwa ba elaki bango 5 millions. Lokwa ba elaki bango 5 millions. C'est que c'est une décision dans 5 millions donc so boye faut ndima boye. Mais moto alingaka yo te. Ayena tongo moko bo ayeli yo misolo. Soko ze monta mayelo ko to te. Ndeko ndobele to sobela na suka metoko ko kabura bo tisa ngito tuna no mutu na oyoyo. Bande ko mo batesi so bike soko elinde ko ndobele ndeko tambi tuna ye. Lobi eleki bande ko na Libye bazo nga ba traverser ba kende Grèce ba kende na Italie. Et ça pendant ba vidéo monsieur exercer qui pendant na niveau ba réseaux sociaux. Ba garde o ba bazaka na ba côte ya Italie to pe ya Grèce. Bazo bwaka penza bandeko ba yindo penza na tuba bango banzete. Tuba bango banzete. Mingi o bazo kende nzela wana bazo kufa ba se ko kufa bazo bikate. Siko lelo ye Italie azape lelo a betami. To pe lelo Italie azo betama ningi bo za koloba. To loba nini? Lobi ko yape to komona pe ba Italie pe ba mwana ko kima ko yape na ngambo ya ba yindo to ndenge nini. Et ça kaka nyongo balona ki bazo bomisisa bandeko na biso belé na nzela mai wana pe bakomi ko futa moto ndenge. Mais soko zeko lande tando bakangaki soko 17 italien na Nigeria bazeko kota clandestinement na ba pakebo ba italien e bandi eleki na betando e bandi o ba bandeko ba musicien balobaka ça commence à viendre ndeko tambi toko koma esika wana bakozala chosifié bilaka eloba moindo kokoma mondele mondele kokoma moindo kosala bengunduko ya kokamwisa mokili tokokoma na tango wana bakofuta mabe na bango batindaki biso tobomana bakobomana bango bakomisaka biso baumbu bakokoma baumbu oyo nyonso ya mabe bango bakana na Afrika ekozongela bango eze nyongo oloni matembelo kobuka matembele jisisa tata moke Mexique pe yewana bandi ko boya ba américain ba franchir les miti o me bayaka na likanisi bati ya mirte bango ba américain de babandaka po ba mexicain ba pauvre ba bola baka koluka bo moyi na États-Unis et le longtemps komeli bango balingi bakati ngambo ya Mexique était chef de combat quand on bouge on tire suka kuna na ngambo bino bato badui bo suka kuna awa na ngambo na biso ya Mexique quand on bouge on tire moto kokota te yango wana mokili 6 ma baluka 9 4 me baluka kiti donc to komi na tango yo mokili eze kozala bouleversé renversement des données o bazala ki bato ya konganga lobi na mokili omoni ndeko tambi esika to komi ngala lingi bandeko bazonga na ino amwa réflexion lelo toze komona bato nyonso mobilisé masque salaboy biso to dénonça
bawenze yonso ya République démocratique ya Congo epesaka basolo moko mama ye na 6 heures tanga bandi kofungula mopigwa matembele solo ebandi kokota ye te 18h42 minutes tanga azali kolongwa na wenze amini solo wana ya komina elongoli eta mosusu 2 ans na bomoi oyo imprévu nzambe asalaka calcule moto akufa na 58 ans basolo kaka ya bafulu ya ngambela elia ye 2 ans 4 ans 5 ans gouvernement zala mobilisé tata na ba masque wana malaria ebomaka bato lelo tomoni babimisi soko biloko soko ya désinfecter nango ville oyebi ke basombi te balobi ezalaka mpona kuluna virus babimi balobi babanda ko désinfecter ville mais to déplora ngungi oyo apesaka bato malaria tango yonso salite bosoto na mboka oyo omoni motema mabe ya bato inconscience kozanga bofumuki mbango kozanga bofumuki mbango oze ko comprendre te ke oyo aze wana aze ndeko na ngai maçon aze ndeko na ngai aze ndambo na ngai moko na kokoma na posa esika ya kolala na kosala recours na maçon cordonnier mpona nyata sende te na considéré po ye moto akosalela nga sapato nganga buka na considéré po ye moto akosalela nga mino kisi na komela complémentarité mokili basociété africaine etambolaka ndenge wana mais lelo totala bakonzi baze bakonzi mpona baintérêt égoïste baze bakonzi mpona intérêt égoïste yango bomoni mpona bolamu ya moto moko mpona kolia komela na bango bandimi boya komeka vaccin epai soko plus de 85 millions ya bakongolais bandi ekosimba te toye komeka vaccin epai ya 85 millions ya babitants oyo bavandi na kati ya Congo kasi tobele mpenza na soki émission na biso ndenge toprometaki bino chaque lundi na 22h pe vendredi na 11h banimero eza affiché boréagir ndeko ndomelela mwa 30 secondes bokopesa nimero na bino ya telefone ebele ya bato baza na posa babenga bino bakobenga bino bandeko balingi bazwa biso babengi na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 et sur WhatsApp ba message on a bino ba réaction na bino et koyambe maipai na biso moko e koyambe maipai na biso epai na bango moko kasi soko lingo tikela ngai ndeko na bino tambi mituna pona ko tuna ka ndeko ndomela chaque fois tosana une émission na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 eza numéro ya WhatsApp na cadrage tozalaki na ndeko na biso timba o akumbaki biso pena kozwa bilili pe na réalisation tozalaki na ndeko ngala 9 lumière pe invité mokolo molelo ezalaki ndeko ndombele botale pe mutu akumbaki mu masolo tozalaki ngai ndeko na bino tambi koka botika la branche na manaka na biso na émission bayindo totelema tokutani na poso oyo ezali koyo. Tous les effets de la nature ne sont que les conséquences de la loi de la création. Qui n'a qui pas vite à faire discipline ya lukula mala unkusu qui pas vite zinga l'éducation c'est la base du développement d'un peuple. L'éducation c'est la base du développement d'un peuple. Les autres l'ont compris. Voilà pourquoi les écoles étrangères pullulent en Afrique. Ils nous imposent leur culture à travers l'éducation. Dans ma localité, j'ai même vu certains parents frapper la main sur la poitrine en disant: je m'inscris tous mes enfants à l'école française, à l'école anglaise. Dans ces écoles, ils nous ont donné cours de religion pour nous contrôler mentalement. Mais Ngwakala Kyoka Banivu, quel gâchis! L'éducation, c'est la base du développement. Oh, l'éducation, l'éducation, oh, 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 oh.
Ane Kunda n'Angleterre. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, de Lingala, de Umundi, Bambara. Et moi il a des petits loulous en France. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, de Lingala, de Umundi, Bambara. Yatuka Dima, en Dubaï, voyez-moi. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, de Lingala, de Umundi, Bambara. Nema Banga, Seche Kambala Manzanga, en Chine, voyez-moi. Oman. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, de Lingala, de Umundi, Bambara. Vive l'école initiatique, Nengwa Mafuta. Nous, en utilisant les méthodes, Oh yeah. phases initiatiques telles que jadis pratiquées par nos ancêtres. Vive les centres mouvants. Les aliénons, nous, en utilisant les méthodes et phases initiatiques telles que jadis pratiquées par nos ancêtres. Chers frères noirs, aimons-nous les uns les autres, en revalorisant plus ce qui nous appartient et cherchons à consommer plus africain, en aidant les envoyés du Père Créateur, entre autres, les politiciens nationalistes, les techniciens, les artistes, les religieux négro-africains, pour qu'ils puissent nous donner librement ce que le monde spirituel africain Pemba Kalunga nous réserve par leur entremise. Nous, en utilisant les méthodes et les phases initiatiques telles que jadis pratiquées par nos ancêtres. La 9e voie de Yalukula Mala Unkusuki Vavita, qui créera une force tombera. Arrivés en Afrique, ils ont éliminé les tombés pour diviser, pour mériter. Oh, oh, Afrique, arrivés en Afrique, ils ont éliminé les tombés pour diviser, pour mériter. Oh, oh, Afrique. On nous a appris à beaucoup prier, au lieu de nous apprendre à beaucoup travailler. On nous a appris à beaucoup réparer, au lieu de nous apprendre à beaucoup fabriquer. À l'école, on nous enseignait les coqs, c'est moi les coqs, alors que je ne suis pas coq. Pour nous tous soit collé. Arrivés en Afrique, ils ont éliminé les nommés pour diviser, pour mériter. Oh, oh, Afrique, arrivés en Afrique, ils ont éliminé les nommés pour diviser, pour mériter. Oh, oh, Afrique. Oh, Mbuta Wepa, Sokoko Bukana Mikuwa Bukana. Ils ont pris les virus, le destin est coupé africain. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Africa. Ils ont créé les virus pour distraire et dépouiller Africa. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Africa. Si un peuple ne se réunit pas avec son génie, les conséquences c'est la vie sociale. Si un peuple ne se réunit pas à ses ancêtres,
Les conséquences, c'est la vie sociale, sociale. Ils ont pris le virus pour distraire et dépouiller l'Afrique. Ils ont pris les organisations, soi-disant pour aider l'Afrique. Ils ont pris le virus pour distraire et dépouiller l'Afrique. Ils ont pris les organisations, soi-disant pour aider l'Afrique. Si les Noirs ne reconnaissent pas Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira jamais. Si les Noirs ne reconnaissent pas Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira jamais, jamais, jamais. Soyons unis, Pour l'intérêt général, soyons unis, réduisons au pouvoir à l'opposition. soyons unis, En faisant les États-Unis soyons d'Afrique, unis, faisons nos propres lois. soyons unis, soyons unis, unis. Oh Africa, Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, arrivée de Fumu Kusu Kamunza, tu es libéré, tu es libéré, arrivée des Ingunza de la région africaine bleue. tu es libéré, Aseka, BDK, DKB, tu es libéré, tu es libéré. Kabeya, Albeya, Zingunze. Africa, tukutana, tukala, kumonsi, bontomika, gamboa. A consciência é dada para quem pede a consciência, para que o consciente seja consciente com a consciência que lhe foi dada. Se não der a consciência conforme foi dada, o consciente fica triste e fora da consciência com que deu no consciente. Que l'effort ne se glorifie pas de sa force. Celle qui peut se glorifier, celle qui a accompli la mission de son envoyé. Prie innocent, Kokontona. Pour le monde, écoutez l'artiste chanter Likala motoporta ya Congo ngayoyo. La capacité difficile atteindre emblème mboka ngayoyo. Ale mwana watumba bambuta ku Congo ni meno. Tujobola makutuluwa. Kaka mondele. Moto baby Simondo yo kaka mondele. Mondele a créé virus sida tini na l'Afrique. Alembi bakisi ya kobikisa malade. Tala mondele. Makambo so memela biso na mondo yo mondele nzambe. Kaka mondele moto a créé virus Ebola. Apikango na banyama tolia puruke tokufa. Kaka mondele moto akotisa banzamba maguyi. Ah mondele. Mondele akotisa baeglize na bango na Congo par force. Bapeta bakoko na biso na kala basambelelaka bango puruke bazala na nguya. Basalaka ba helicoptère ba domineke biso. Bakosala minduki na bango minene komeka na l'Afrique. Mondele yo amemeli biso makambo ye mama mumi. Zambe na ngaye yokanga mawa nzambe. Mondele asali virus nzambe. Asali coronavirus. Bona tinango na l'Afrique biso tokufa. Balala muka mache baluge bomi bango moko. Oh merci nzambe. Tondimeli yo osana bomo ina nikolo. Bona macho baloli bamindele bakufa bande babatikala. Merci nzambe, continue à kopoma bango. C'est le moyen de diminuer mindele dans le monde kakango. C'est makona. Merci nzambe. Na eloko sali. Bango makanisi na bango ezalaki batinda ngo na l'Afrique. Ebebeli bango moko bakomi kodaye. Bazo daye lokola ndako bangungi bapompe insecticide. Merci mondele. Nazo senga na yo mondele batela mama. Batela ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka. Batela ba africain nyonso tu baza na l'Europe. Na Asie, États-Unis nzambe batela. Batela maman Judith Ngoja la parisienne. Batela maman Gina Kuba la parisienne.
Batela maman ma passa Audrey. Batela la parisienne Audrey. Motema essence des affaires. Batela le biloutisme Kwenda Futuka. Batela Rivel Pépette ennemi de la galère. Batela le pêche à sport. Batela yeye. Batela Muguli passe à l'épée. Batela ensemble. Angaï mama. Zambe nangaye. Kolo lilele. Mondiala sali malade na ye kwa tinda na Afrique. Diamo boko basutuki nzambe baloke libango. Bakomi obele. Malade mobimba kopesa na moto na makolo nzambe. Malade mobimba kosolola na moto fa 1 mètre kilomètre. Kosolola na moto. Nzambe ngunu mabwe mama. Dale simba kuna. Kaka mondele. Moto sala stringe. Oye zopesa basheri na biso imoroyi. Kaka mondele. Moto sala bochine. Acheli susu na liquide malade. Kaka mondele. Moto mema bakolo. Oye sali basheri na biso batambolaka mitaka. Merci papa Ochombe. Mwana mewebara. Le premier citoyen. Nasengi okanga ba frontière nyonso papa. Bayindo bakotaka si mindele teo. Toboyi mindele na mboka na biso Congo. Atazana mwa trace ya mindele fadzonga he. Ba mindele bazonga turoyo ba misusu batikala he. Nzambe nanga ye. Kolo lilele. Le près de Krogo Freddy Kuka. Le roi de Krogo Freddy Kuka Fumubi Boulou. L'épée Kulutu. Na pesi monte na bato nyonso mama. Président na Yikasia c'est de gens pour les papas de Dorion. Grand prêtre na pesi monte. Sidine les jeunes étudiants de IAD. On a pesi monte na barakuda RTK. On délit la favela na pesi monte. Christeneken na pesi monte. Na pesi mbote na gros maître Koloba. Na pesi mbote na conseil le roi de Jakarta. Oh Nzambe. Maître Malili. Na pesi mbote na Eric Bikumu. Simba kuna. Le gros mopila. Docteur Ovaga. Médecins sans frontières. Yoga mwana konzemba. Bamindele bazama be. Docteur Ovaga. Bigisa bayindo mindele teo. Tala malade ba memeli biso na Congo. Na kopesa na mbote kaka na makolo coronavirus. Na kopesa na mbote kaka na makolo coronavirus. Voilà. Bato bakomi kokanga batsolo mama. Bakomi lokola bato bazokondo ko écraser ba fufu. Bakomi lokola bato basalaka na bala morgue. Bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda. Oh Nzambe. Merci na ndengo sopoma mindele ezopesa biso bayindo esengo. Kaka bango bato bakrea babomba 4 mars. Oh Nzambe mondele. Aye mama. Kola lilele. Mondele turoyo. Tolakeli yo mabeo. C'est le moyen. Ya koboma mindele na poto kaka malade oyo. Et continuer et oumela pour que mindele va diminuer. Mondela sa capable de faire la bassiette empoisonnée. Atindango en Afrique, biso to liela to kufa bongo asepela. Alingaka te mondele moyindo abonga e. Ambria Michael Jackson ba pakola ba ba chibe. Pour changer pour so ba benga ye mondele. Ah! Mondele akotisa kutu makanisi ya mabeo. Na Barack Obama balongola Yesu ki bacha mwana popi. Pona to confondre te bosana ye kazala ka moyindo. Merci Nzambi na ndengo confondre bango. Oh mama. Mondela zama be. Ah Nzambe. Sima kebina ko coronavirus. Kopesa na moto na magolo coronavirus. Pesa baby sa boga mama coronavirus. Bando baboni ko kama na bandako coronavirus. Kuna na poto bato basobi mande coronavirus. Obima na poto kosa na autorisation. Mama, the body was saying about this coronavirus. Mama, mama,
tozobika tika malade oyo tolakali mindele mabe bokufa bamindele bokufa nga likala moto portail ya Congo emblème mboka mwana papa ochombe napesi bino eyano bokufa bamindele bokufa lokola bangungi na ndako bapompe insecticide bokufa botikelanga banoir bazala basénégalais ata basalelaka mbirika na toilette basaba zambe nanga ye kolo lilele zambe nanga ye kolo lilele mondela asali virisi azangi kisi ya kobikisa ngo nzambe sika bakufetale emama tobinako coronavirus kopesana mondela makolo coronavirus bamadisaka bone bamoka coronavirus ezobebisa mboka ngabanyako coronavirus mama simba kuna leli coronavirus alejatakuza oh nzambe napesi mbote commissaire Morgane le Jésus oyo commissaire Morgane Zambé na bango l'homme de mission spéciale commandant d'unité de Gervais commissaire Morgane napesi mbote le chef de la police judiciaire napesi mbote de Gervais chef mwanga mokondi na ngai napesi mbote na commissaire central colonel Nzwele umela mon colonel malade ezala mosika na yo commandant Mafungu napesi mbote napesi mbote colonel Bongi Desanime napesi mbote lieutenant Koko napesi mbote coronavirus kopesa na mbote na mokolo coronavirus komona moninga ko kanga coronavirus bapini bato babimaka libandete coronavirus bapekisi bapastere basambela te coronavirus babosani malade esilaka na losambo coronavirus ale simba kuna tonyata mbr batiki bazandu eteka bakangi ba eglize awa bakimi mvula ekima ngando bakoyi kolia mpesene basimbiye na maboko bosoto Zambé les Jésus d'intervention commissaire Bilou Sadam napesi mbote mon commissaire Lucas napesi mbote mon commissaire Lucas commissaire napesi mbote Lucas colonel Loma napesi mbote colonel Loma l'homme d'éducation électrique papa Jean-François Ndenge napesi mbote autrement dit Braddock simba muzima coronavirus kopesa na mbote kaka na mokolo coronavirus ekolinga na maninga kozala emetre coronavirus olinaka libanda te biloko nyonso na ndako coronavirus ala simba kuna toke malade oyo bato ebele yekomama bapimi biso tobimaka libanda te o baoyo bazangi ekonomi bakobima fulufulu surtout bareceveur bao mpe batekaka na zando bazangi ekonomi bongo biso tozanga bacompte bancaire tozosala ndenge nini o biso baye tozanga bachambre froide système ya congélateur combien de carton na un mois oyo bobomba mpo noliaka nango mpo napesi mbote John Longlin le timbre de Havre kuluntu na ngai ye napesi yo mbote le pe Bresiane napesi mbote mama Sylvie la Parisienne napesi mbote nani lisusu norba de Paris prophète Kinkutu zala moyindo bakosa yo te ochange mposo Alexis napesi mbote Alexis napesi mbote balobi Alexis Express atindaka kaka agence monene napesi mbote o kulutwa baleki lepe napesi mbote coronavirus kopesa na mbote kaka na mokolo coronavirus kusala na moninga kwa 1 kilomètre coronavirus libere adadiza mokode diatakuna
bazala babelge benga na bango toboyi mindele tolingi mwara pema merci GDF Chimène Muntwari motema Lexi napesi mbote Milti soldat Nzambe le P Jasport Mukeli passa le P King Monas le P napesi mbote Zamba pambola ba parisien nyonso na Paris Zamba pambola ba congolais nyonso baza l'extérieur ya mboka mbopambwama Saminou, 3 franchonneries. Napesi mbote le grand ingénieur. Napesi mbote. Nasuka wana po toute vérité n'est pas bonne à dire. Nalingite ba bomanga par satellite na mindeleo. Po akapelo eso pesa ba mindele kanda. Ah, tika na yeba go. Kola birise. Ko pesa na mbote na babono. Kola birise. Ah, ko bibaka na ndako te ba lobi. Kola birise. E bakangi bakanda Zambe, Nimisa Bango, Baby Over Salakati.